Makambo ya koinda, makambo ya kobeba, makambo ya pasi pe mawa, makambo penza ya mokili mawa te la famille, eza ya koinda, eza ya kobeba, eza ya pasi mingi na motema, pasi moko ya kosakana te na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino. Boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bande konanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officiel. Kande tukendaka nango tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr ezalaka toujours et encore devoir na biso, mais de l'autre côté devoir na bino eza kolandaka biso bandeko na ngai. Voilà. Lelo chez Inès NM officiel ka ndenge boyebi bandeko nanga Mama Tina Lesi, mwasi ya pasteur Denis Lesi to prophète Denis Lesi, bandeko nanga amemi ngambo na makambo o nyonso ekomeli prophète Denis Lesi selon mokili batu o bamona o bayoka o batala o bakenda baye koloba ke mwasi na ye na kombo ya Mama Tina aza à la base ya makambo oyo ezokomela papa na biso Denis Lesi to na kokufa ya Denis Lesi. Bandeko nanga kande boyebi Mama Inès NM officiel, en tout cas nga na yaka pona koya kopanza batu te, mais kande boyebi nga na yaka toujours mission nanga ezalaka koya ko réunir batu dans le Seigneur surtout. Alors, avant na tie la bino ba makambo ba explication nyonso awa na poisa, na kolingana nuna ya ko sensibiliser bandeko na biso nyonso oyo bakoti sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse bandeko nanga, na kosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr kolandaka pe biso eza devoir na bino bandeko nanga ka ndenge boyebi na système moko ya malamu. S'abonner massivement, commenter, partager et kosala malamu. Voilà. Dossier ya prophète Denis Lesi bandeko nanga lelo Mama Tina aye komema ngambo, makambo lelo eye kobima keno Mama Tina Lesi ayebi liwa ya prophète Denis Lesi, yende aza la base, yende azobomisa prophète de la nation, le prophète Denis Lesi. Bandeko nanga na boyi kisongi ekota nango makasi, na boyi teke no Mama Inès NM officiel ye muto alobaki na bangaka kana lingana nga makambo te kande bomona kanga bongo na yaka kosala banalise mais na boya kananga makambo. Voilà. Toyo kananu ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Manike iye de son côté alobi iya kokotela na ye prophète na ye na kombo ya prophète Denis Lesi akoya kokotela ye penza na mozindo. Toyo kaye ya bino Mama Inès NM officiel na ozonga sima pona komeka ko continuer analyse na biso kaka ndenge e sengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Pasteur Denis Lesi akufi. Mama Tina obimisi ba comportement na yo te. Omoi kaso ako maladi makasi ngana oya oloba témoin na nga patience mokendi. Denis Lesi eza makambo église te eza makambo c'est toi. Pasteur ako confier yo penda vandi ya obimiselo ba plan ya ndako. Yo yebaka te ke non nzambe soka lobi na muto aloba yo moko olobo yo se rendre compte que so loba ki c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Po ayeba ke non muto nenga zo kufa akufa na ba problème kuto obino bo kansata akufa na problème boy ngasi est-ce que ngama sa mukolo bo na yo ko est-ce que ngasi na fana akose de Lesi kam yo moni nga muta pétage ngana lobi na Mama Tina soki maladi ne makasi na koloma kam nyonso Denis Lesi aloba na biso za maladi naturelle kwani na tie témoin
otie patience oui. Po tozala aoloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye oyebi nde bofandaka na ndako wana so olingi motu te bakendaka so ofandi na ye osalaki nko ooboma ye obomi ya petit frère akomi bongo ti mpo na yebisaki nga bemoi nde ofandaka na osala vc makambo oza nango okoloba nango bato te osala vc. Mama Tina sambela ti otelemaka na chere na makambo nyonso yosalaka na ndako na yo nge kamsanga kuna bai na pasteur Denilesi alongolo na chere nzambe aofrape ye mpo ye azobomba yo Denilesi moto abomba yo mais bato baloba ye moto aprotégeaka te mobali moto aprotégeaka ye mobali moto aprotégeaka ye bolanda banyenye wana te bolanda nyenye aza mwasi asalaka makambo moko kondima te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te Denise so asali AVC c'est sa femme eza teke makambo baminini oni kutu ayaka nde kolongola stress na baémission nde ayaka kolongola bastress so azosala baémission na ye aza wana nde aza kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndako aobomba mwasi po aza mobali ya lolendo soki abimisi makambo wana baomone mobali ya zoba kooloba te mpo na bolingo ya mwasi nde Denilesi aokufa. On parle de Denilesi pétage, pasteur oya bom. Tozoloba mpo na bolingo ya mwasi nde Denilesi azokufa mpo na koprotéger mama ya bana nde Denilesi akomi na beto aza famille lesi makambo na oloba bayebi yango mpo na koprotéger honneur ya mwasi nde Denilesi aokufa tellement bilisa mwasi danger mais l'avenir nous donnera raison so nzambe abikisi ye au moins a confesser abimisa mwasi na poisa a livrer mwasi un spectacle. Ce qui Denilesi na église na ye crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas mwasi. Ce qui Denilesi même bato kotala boba monaka Mama Tina elle est plus crédible. Denilesi pétage. Et aujourd'hui na Denilesi na mwasi na ozo Denilesi aza ouvert nzamba lobi tozwa bato baza ouvert balobaka na polele ke bato babomba maka alati nkoba me na kati ya nkoba aza na bondoki. Est-ce que maintenant version au pasteur abetela koyoyoki ya Mama Tina o ileka na ndako na bango yebi omoni ngai soki moto ayebisi nga likambo na ye na oloba na nga te me nzambe apermetaki aloba na biso makambo wana nzambe wana ayebaki ekoma na niveau oyo donc biso nga na okufa na otika na charge ne te fo bimsa nga na oloba na nga soki alobi te na oloba nayebisi aloba ti soki alobi te na oloba mobali na aliyebisa nga aloba na nga aloba na biso tu na nyonso osalaka aloba na biso tu osalaka nengo nyokolaka koka koloba yango te mamu nyonso osalaka aloba na biso nga na oloba na nga te me mwana mobali wana akomi na niveau wana mpo na protection honneur ya mwasi abimisa mwasi sainte ok mwasi nkadi ya mpemba nga na mwasi oyo nayebi respecte mobali na mwasi oyo nafanda na fidélité na relation alors Mama Tina oyebi mobali na onde akomi na niveau wana oyebi nani apousse na chaise roulante oyebi famille ya Denilesi bayebi makambo na oloba bayebi ke no muta pousse na chaise roulante c'est toi ngana lobi na wana melote mais lokola nzamba permetaki aloba na ngai ngape na otiki akufa te davant ya kufa ngana livrer un spectacle ngana aloba kako ya loba ina ngana ozang selo te na baksa pe lote Manique de Dieu. Non, sang c'est l'autre. Mama Tina na ba no fete na baksa pe eloko te na ko sang c'est eloko te nde. Ko bakisa pe na ko bakisa pe eloko te. Nga nga pasteur te. Nga Jean-Baptiste. Mais c'est comme Manique de John. Na banda ko ya basali na nzambe biso kanza isika kimieli, isika onyon soza kitoko. Mais aujourd'hui na makambo yo loba au pasteur ayebisa komona na kati ndako basali na nzambe. Il y a des quoi qui a bas niveau boy. Que penses-tu? Saoul peut bando quand ça kaza roi bien. Mais nzamba ki makaye kala. Nzamba ki makaye kala. OK. Mais peuple ba yeba ke roi nzamba zala pembeni l'Éternel est près de lui. Nzoka nzamba ki ma Saoul kala. Kala. Bakani saka Samson makasi ne silaka tanga bakataka Yesu. Te Samson makasi ne silaka tanga linga Dalida. Mais non. Nzamba kimi oui. Parce que tant que déjà lingi moi si moi na temps ya binemi na bino nzamba kimi déjà et si kala ikaka nde action salama
Ka tango ya lingaki Dalida so botanga Bible mabe ngai nde natangela Bible moni ka Samson tango alinga Dalida oyebi mutu so azo sengo likam na insistance kotika kosala ngoti o regretter na suka muta sengo likam na insistance te so lobi notika na no so akomi ote akomo lukela ba raison ka pokweya na likambo wana yeba ke likambo wana epete eloko epesa Samson nini aloba nini na ye aloba secret na ye insistance. Bien sûr. Insistance. Tu peux insister pour aller à l'ikamobo. Muta sa le bité. Osa quoi insister. Osa le kenaba manigance. Osa muta. Ngaku so l'ikamaye. Likamna sa le bité. Obani quoi insister. Comment? Oh likamso ça. Pourquoi je vais insister? D'accord. Je vais insister pour aller. Pourquoi insister lenga likamte? Nzamba insister lenga te ko insister lenga pour aller. Na bana wasi ba mama so insister le ko pesa susa. Akomo resonner le mabe. Nga na tunu tongo bomanga. Osa insister pour bomanga. Ozo insister pour bomanga ngata tota mwana ba camarade nga na saka so na mina okenzela o ti de chonto ke kanga ozo insister pour ani kende nzela na yo nga na okekuna te so likambo ekutana na yo ekutana na yo moko e ba fika mana so ezaka so to kaboni bon kombo okenzela na ba peut na problème nga na kenzela na musu eloti. D'accord. Manick de John, on va parler maintenant ya makambo ya démolition na Congo. Démolition comme vraiment makasi mais toro ekweli moko ya biso tozalaka na souvent Fiston Sai baningi babuka ndako na ye ezopesa pasi mingi tozokama ba effort nataki mo interview mo moki asalaki ayebisi biso azoloba na bato ke so babuki ndako na wana babuki ba effort nyonso basala ba Jésus de Mbandaka atangi ba œuvre ne belebele makasi esepelisa mokili aujourd'hui ezopesa pasi komona soki bakobuka ndako ne point de vue ya Manick ngai na osenga na gouvernement congolais ata bobibi de dommager bozong c'est mbongo neti ya ndenge dépenser te mais ça impossible bozong c'est ba mbongo ba CTP te bo sala ka constat botali prix ya mabele botali prix ya ndako bozong c'est bozong c'est ba mbongo ba CT namba mbongo makayas bozong sate boluka ka bo canaliser kalamu parce que zanda ko eza pemé na kalamu po bacha béton il faut babukanda kwa sai wow po ba canaliser kalamu po kalamu ba olinga ba canaliser ngo esa neti ba mayo ezalaka na ba Paris mwene wema sala kalamu ba eza pena canaliser ole sala ka ba trouble na ngo sala ka ba kufa ka wana ezala canaliser place moko tie kenda kubwaka mana ibali ya munene siko ndako ya sai eza pembeni place so ba ocha béton canalisation yango tango zo somba ndako bazo pekisa yo tika. Voilà, de retour, Nabandi Ebela Batuto Chikolanda Awa, explication ya Manick de son côté, Abimisi Nyonso, Abimisi Nyonso. Bon, la famille, Kande na yeb sakabino, makambo premièrement ya mwasi na mobali, ngana lobaka toujours, ezalaka makambo ya kokota te. Mwasi na mobali bakotaka likambo wana te soki mwasi aye kobetela oli solo concernant mobali na ye yo en tant que mutu ya sagesse pesa conseil selon makambo oyo aye ko exposer kozala mutu te ke non ndenge mati yo bandaka kosambusa mobala bato lelo pe lobi bakoki koya kozonga na yo kotikala na soni eza bongo. Alors na makambo nyonso nga eloko na ningi na loba papa na biso Denis Lesi aza mobali moko to pasteur moko namonaka azalaka na mwa maturité ezalaka ata kutu sagesse bien que azalaka na ye soki likambo bongo okomona aye alobi likambo bongo boye aye alobi cela ne veut pas dire que non azangaka sagesse azalaka na ye na sagesse. Si réellement makambo oyo bazo akize lelo mwasi na ye que non prophète Denis Lesi akanga mwasi na ye na ndako na mibali mosusu yango wana lelo Denis Lesi akomi kokufa. En tout cas je ne pense pas parce que déjà kozala nanu chrétien eloko oyo na Bible kutu epesa ba chrétien permission ya ko divorcer ezalaka ka ya infidélité soki mwasi to mobali baza infidèle en tout cas Bible e permettra ka mwasi to mobali a se séparer eza bongo. Na baka mosusu o comportement mabe o afingela kanga ba parents wana eza raison oyo koki koboyela mobali to koboyela mwasi na yo te mais en cas ya infidélité en tout cas ezalaka penza accord ya munene ya mutu ko divorcer.
Alors naka oyo si réellement mama tina ka ndenge totu koyoka ndeko na biso manike alobi ke non babande kokanga mama tina na mibali na mbetu mais nakoyeba ndenge Denis Lesse azalaka la famille. Est-ce que vous pensez que alingaki atika mama tina na ndako libala? Je ne pense même pas. Nga nasalaki analyse awa nalobaki moni kozala mwana nzambe nzambe azana balolenge ebele alobelaka biso. Prophète Denis Lesse aza prophète moko nzamba utilizaka ye. Tokoki koloba nzambe penza utilizaka papa wana. Mais aza pe papa moko alingi na ye ba réseaux sociaux makasi, alingi matalana makasi. Sikoyo omoni na temps ya kala ye nde azaki parmi ba prophète ya minene. Ti moto asala ba marathon na ye na stade des martyrs batu bakenda plein Denis Lesse. Carrière na ye eyaki koya diminuer tango bayaki kokanga ye. Tango aye kozonga, aye kobima na prison, aye kozongela, ezalaki mwa matata. Azaki lisusu na succès o azaki nango kala. Kala te. Sikoyo, eye kosala ke de son côté aye komona ke non, il faut na bando kotaka soki likambo ezali na ye na lobby, soki likambo ezali na ye na sali analyse. Pour que batu babosana ngate nazala toujours na visibilité, nazala toujours na ba connexion. Eloko kanga na koloba mwa mingi na kote ya papa na biso Denis Lesse ezake azana besoin ya visibilité kombo na ye ezala toujours ka ndenge ezalaki na kalawana. Mais eloko ka ye de son côté peut-être kabando kobosana ezake Zambe pe de l'autre côté azobengisa ye asalela ye moko nzambe atombola ye. Siko mosusu ngonga oyo ekoki nzambe alingi azala tana ye nyonso epai na ye ke alekisaka batana ye na ba réseaux sociaux mosusu yango wana. Mais bandeko mosusu bazo comprendre na bango te. Bango baomona kake non eza kaka mwasi azobomisa ye na tension, eza kaka makambo ya mokili ezobomisa ye, eza kaka ba stress. Mais batu mosusu bazo bosa na te ke non nzambe azana balolenge abengisaka batu.